Bonjour, bonsoir, la famille, ça dépend Ernest Bozwami, c'est Noëlla TV. Nazo pesa bino bambote bisika nyonso bozwami na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique. Pardon. Bambote, nzambe na lola abomba pe abatela biso nyonso. Babone à Noëlla TV, balandi à Noëlla TV, la famille. Na pesi bino bambote, Ernest Bozwa vidéo na biso to s'abonner, to partager, to aimer. Et que ça la biso bien la famille to s'abonner pe vraiment la famille et que ça la biso bien ba commentaire pe ezala ya malamu et que ça la biso bien la famille vraiment pour na sujet na ngai ya lelo vraiment ezali pasi pe mawa nazoya pour na communauté na biso congolais na ba congolaise vraiment tozoyeba te tokokende wapi pe tokosuka wapi tozalaka ndenge nini ngai vraiment makambo ya bapaster nakotaka te mpo naloba chaque fois ke moto akojuge bapaster ezali nzambe ezali ngai simple individu te moto akojuge bango vraiment tozomona paster na biso Charles Bamako vraiment ezosala mpasi ndeko na biso congolais mpo na nini tolingaka te moto ya malamu na kati ya communauté ifu biso nyonso to détruire ye kaka asila ngala asila po akoma par terre sikoyo vraiment soki nzambe moto atie ye wana po ateya boyebi bamilio bamboka combien balandaka Charles papa Charles oyo tomona te papa Charles ndenge place alobaka lolenge bapaste mosusu bazalaka boya kozwa lobiko bokobika bokovoyage bokobota bokosomba bandaku bokokende poto bokosala boye non papa Charles ateyaka ke kondima na yo moko ekobikisa yo tomonaka et pourquoi tolingi todétruire ye pourquoi tolingi todétruire ye donc biso bakongole tolingi tomona papa Charles atambola motakala azolata bien te neti moto liboma wana nde tondimeli ye ke wi ye nde azali mosali na nzambe nzambe moto atindi ye awa po apesa liloba na nzambe bandeko eske tomonaka ye vraiment azokolakisa bilamba azokolakisa bamituka azotambola nango azokolakisa azosala kivantard na cher ke ngai na bonga ngai nazotonga boye lolenge bapaster na biso bakongolais oyo balakisaka na Kinshasa tomonaka bango moto akoboya yango aza te mais paster oyo Charles papa Charles oyo tomonaka ye te azali simple comme bonjour bandeko pourquoi tozosala ye boye pourquoi tozopesa ye pasi soki olandi bien ezali bapaster mosusu bakongolais baza na se ya makambo oyo bazolinga ye te parce que bozomona ke monde entier balandaka paster oyo bandeko monde entier bafandaka combien de milliers de personnes bafandaka soki bamoni papa Charles akoti life boye na minute 2 minutes eza ebele 5000 6000 déjà bakoti parce que bazolanda parole eza na bato bazobika na liloba oyo paster azobimisa oyo nzambe azoutilize na kati na ye tokoloba te ke ezali paster moto azokobikisa bato non ezali nzambe azoutilize na kati ya paster Charles azokoloba na kati ya paster Charles po atransfere yango na kati ya bandimi na kati ya peuple baoyo baza na kondima moke baluka kolanda babika oyo baza na malade bazotémoigne bazobika tozomona te place paster Bamako azokotiaka bato liboko tomoni te place Charles azoloba ke bokende kozwa mai boye bozwa wile boye boya nango nabondela mpo nango après okobika bandeko sikoyo moto boye toza na ye na kati ya communauté na kati ya Europe d'abord na kati ya poto toyebi kondima na biso prière na biso ezalaka tanto plutôt ezalaka tengu tanto telemi tanto kwei tanto bondeli te mais ye azali wana na midi na tongo na butu na minuit
aza wana pona kolamusa bana nzambe pona kolamusa peuple de Dieu bolala te bolamuka les temps sont mauvais bolamuka Satan asi atelemi na mupanga na ye biso bana nzambe tolamuka ndenge tozoko mona oyo mindele bazoko sala ba stratégie na bango bazoko balusa minani ba idée na bango pona ko détruire ba bébé bana oyo to wuti ko bota bandeko mutu aboye azoko lamusa biso ba mama to lamuka na bandako azoko lamusa biso to lamuka to lala te Satan asi atelemi et surtout na kati Europe na biso Satan asi atelemi makasi bandeko pourquoi mutu aboye tozo ninga yete bandeko ata komi na ba million na banque bandeko na pesa bino exemple soki bozali akoti life tozali 10 000 personnes bakoti mutu na mutu azoko tia neti 1 euro 1 euro na 1 euro 1 euro wana na 10 000 personnes wana bo batie bandeko esala combien déjà 10 000 na 1 euro kaka mais imagine monde entier balandaka papa bameko wana mususu atie 1000 euro mususu atie 20 euro mususu atie 10 euro bandeko est-ce que kozala na mbongo te mbongo na banque na yo kota te sans côté ba oyo bayaka peza na audience ke nazo ya po pasteur abondela po na nga na life tolandaka ngo ba témoignage bandeko tozoboma ndeko na biso tozoboma moninga na biso tozoboma musali na nzambe na biso soki nzambe moto atindeli biso ye pourquoi biso moko tozotia ye na kati ya moto tozotia ye tozobwakela ye na kati ya moto bandeko pourquoi tolingi eloko ya bien te na kati ya communauté na biso tozodétruire ye kaka po totue ye kaka toboma ye asuka po akufa bandeko pona nini azali aimé na monde entier batalaka ye bazowuta na États-Unis na Asie na Afrique bazoyaka Charles papa Charles abondela pona ye papa Charles bandeko batémoignage ezokoleka kaka ndeko na biso congolais mundele azalaka motema mabe mundele alingaka te amona noir na mboka na ye aévoluer asala makamba malamu mundele akolanda ti adétruire ye po abotola kaka musolo wana atia yango na kati ya trésor na bango atia yango na kati ya mboka na bango eservir mboka na bango mundele azalaka bongo akolanda source nyonso mais en attendant bapaster ya mindele bazali bazana est-ce que na France wana bokoloba ke bapaster mindele bazana mbongo te bazana mbongo te tomoni yango ke bakei na pasteur mondele balandela ye ke bambongo boye ewuti wapi mbongo oza nango ebele boye ewuti wapi tomoni yango te mais batali bamoni ke non noir oyo telemi aza aimé na kati ya communauté na kati ya monde mobima bazolanda ye tolandela ye na mbongo oyo mais sikoyo ata balandeli yango soki ke azali en norme mikanda nyonso ezali juste nyonso alors qu'est-ce que soni kozala epai ya banani bandeko tokotaka na sentiment te toboma ndeko na biso congolais tozala complice na bapaster mosusu ke mpo bazomona ndenge paster Charles azotombwama ndenge nzambe azosala ye élévation na ye ezomata ndenge azosala vraiment monde entier azali aimé na kati ya communauté azali aimé na kati ya monde entier bandeko tokota na sentiment oyo te babomela biso ndeko na biso frère na biso paster na biso bandeko kepo alataka asalaka boy bandeko nani yango akena na garde-robe na ye afungula garde-robe na ye toza na poto abanda kobeta bakalkile bilamba na ye o nasombaki boy o nasalaki boy o esalaki boy bandeko nani yango akofungula bandeko toza na bilamba na garde-robe na biso mosusu tosomba des années nga kuta nza na bilamba na somba 5 ans 6 ans eza na kati ya garde-robe nanu nalata te nanu nasala yango eloko te ezalaka na kati ya garde-robe donc oke na kati ya garde-robe obanda kotala bilamba nyonso obanda kopesaka baprix donc osala totalité na yango nyonso esali ba 1 million ba 2 millions ba 3 millions bandeko tozoboma ndeko na biso mpona nini bolingi mwasi na ye alata ndenge nini moto aliboma wana bosepelaka non bazali basali na nzambe bandeko tosolana na bino ensemble
Pourquoi tolinga to mona élévation ya bandeko na biso? Pourquoi tolinga to mona te ba élévation ya artiste na biso? Mindele ba komi ko sala boye lolenge ba sala kata ba président na biso ya ba Afrique. Ba boto na bango ka bambongo boye, ba sala ka bango bongo po e servir na kati ya mboka na bango. Wana ezali caractère ya mindele, ki motema be mindele bazalaka bongo. Hein? Or que bazala ensemble bazo ko liana ba président na biso ensemble bazalaka bien. Soki ba moni ke ba lembi ba président na biso basalaka bango bongo bazwi mbongo na bango bakangi po e servir na kati ya mboka na bango, mais en attendant bango ba utilisaka ba président na biso bazo kozwa 80% bazo pesa ba président na biso peut-être ba 20% bango bazo servir na kati ya mboka na bango, ezo servir na kati ya population na bango. Ata biso pe tozalaka wana e servir na biso, mais biso tosalaka motoki na biso moko, to bimaka tongo tokendaka misala. Balobi ke mutoki na yo moko ekolesa yo, basuyer na yo moko ekolesa yo, biso tokendaka mosala tofandaka na mandako te. Alors bango basalaka ngo na nko bamona biso kaka baafricain kolela na kolela to bonga te, to sala eloko moko te. Okofunga même compagnie na kati ya mboka na bango bako banda ko taxe yo, ba taxe zo wuta par-ci par-là, bazo pesa yo ba facture mosusu. Okomona ke non ngana kokoka susu te po kaka ti okanga compagnie oyo fungoli. Wane ezali système ya mindele batambolaka nango pona biso ba étranger, pona biso ba noir. Alors biso moko ba noir tozo linga susu ndeko na biso te, tozo livre ye na kati ya mindele. Boyebi système mindele ndenge bazalaka nango te, sikoyo bozo livre ndeko na biso pasteur na biso o azo pesa liloba, o azo lamusa bato, o azo sala réveil na kati ya bambota, o azo lamusa babota bandeko biso na Europe wa o basa na Europe bayebi mindele bakomi kotangisa bana mike, bana 9 ans, bana 8 ans. Bandeko makambo ya buzoba ya papa na mama basalaka na chambre, mindele bakomi kotangisa ngo bana na kati ya classe. Toko kende wapi, toko suka wapi, biso tokolaki bien ebongo bana na biso bazana na mike, bana biso na bakoli nano te bandeko. Mais pasteur wana za wana po azoteya, azolambusa peuple biso ba mama biso ba papa to telema pona bana na biso, to sunga bana na biso ya za wana te po abano kosenga mbongo yo moko. Soko moni ke loba ebeti yo lobi papa place ninga lobi bongo ebeti ngai ozui otie. Où est le problème bandeko? Aye kosenga ngote aye pe na saki na pe aloba teke ya kozwa tiela ngai awa te liloba ya kaka ezo papa wana zoko teya eko simba yo. To yebi kati na yete soki ke kote ya wana nzambe mutu utilize ye, soki ke azwaki na manzela na ye soi-disant ndenge bozo loba, mais du fait que yo ozali na kondima na yo ya solo, ozo bondela na motema na yo ya solo, nzambe pe azoko pambala libota na yo. Le reste wana etali ye moko pasteur, etali yo te, yo l'essentiel prier pona ndako na yo, bondela pona bana na yo, bondela pona misala na yo, bondela pona santé na yo, pona bandeko na yo. Le reste etali yo te pasteur. Élévation na ye ezala azwaki nango na nzela molili, ezala ke nzambe mutu utilize ye, yo bondela. Le reste nzambe mutako juge pasteur. Mais ezali bisote, tozali bisoto za banani. Nzambe ye moko alobi ne juge point, car toi-même tu seras pas jugé. Pourquoi bisoto zoko juge pasteur Charles bandeko to change ata mukete? Sikoyo ndenge afandi biso ba mosu to landaka yepe. Ofani na musala na midi oyoki kuna akoti ozwi bekute otie na matoi obandi ko prier. Peut-être collègue na yo wana pembeni ofani na ye azo sala makamu susu po asala a compliqué na musala po balongo na musala. Du fait que yo ozwi déjà prier de côté liyo na midi obandi déjà ko prier. Bandeko, est-ce que collègue na yo na ki motema be wana azana ko salaka kuna, est-ce que ekozala ni le sans effet te? Okozala épargné te? Bandeko, pardon, totika. Azali musali na nzambe bandeko, totika. Siko tolingi musala nzambe azala ndenge nini.
ndenge tomonaka ye simple. Papa Charles azalaka simple tomonaka ye wana. Ngai nazali Abakuk te me ngai nalandaka prière. Hein? Abakuk d'abord pe eza injure te. Abakuk elakisi ke zala patient. Attends là. Ata eloko zo senga ezo wumela zela kaka wana pe zala na kondima ke okozwa. C'est ça signification ya Abakuk. Abakuk ezali injure te, ezali pe kombo ya mutu te, ezali na Bible, ezali verset biblique, ezali na kati ya Bible bandeko. Totika makambo, to critiquer pasteur Boye. Hein? Ba pasteur ba américain baza kuna ba milliardaire. Ba millionnaire na Amérique. Hein? Na Nigeria soko moni ba pasteur ndenge ba tambolaka na mituka, ndenge bazana mbongo. Na États-Unis, ba pasteur bazana ba mbongo. Ezalaka boye te bandeko. Ezalaka boye te. Hein? Pasteur apime de teke okoma na mbongo te. Pasteur alobi pete ke ozala pauvre. Pasteur alobi pete ke kabela ye. Tozalaka wana totala na ka prière yo moko nenge mate ya ndenge olandi. Ozwi mwa 10 euros na yo otie. Ozwi mwa 20 euros na yo otie. Moto pasteur asengi teke tia. Soki pasteur alobi ke to tia mbongo to somba église. Église wana ko somba. Soit des ndenge bolobaka ke église ba sombaka. Soki pasteur akufi ekomaka ya famille na ye ekomaka ya bana na ye. Mais ba pasteur nyonso te. Pasteur pe atie kombo na ye pete. Nano pe église ango pe ba sombi te. Tolandaka ngo. Piso za na France tolandaka mate ya kaka aline. Tolandaka ndenge nyonso alobaka. Ndenge nyonso montambo ango pe ekotaka toyokaka alobaka. Bandeko asalaka mabe ya nini akotia yango pe na kombo ya bana na ye te ye pe asoma ndako na ye moko soi-disant ezalaka asalaka te apesa moto asalaka na mukanda mabe eza te peut-être ye aza na tante ye azalaka tante azalaka na prière bandeko na nango akotaka armée de midi te na nango akotaka na 12 heures prière te soko okotaka na midi te tolobaki oza ndoki parce que midi baloki bandoki baformation bakenda kosala makambo na bango na midi alors yo oyo okotaka ba prière à midi te lobaka yo pozalaka ensemble na bato ba bebisaka monde ozalaka ensemble na bato okistis o basalaka makama be baboma monde yango bazoko boma biso monde bozoko mona bofandi bozoko mona bozoko prier te bozoko mona monde si échanger bazo bebisala biso bana ba classe bozo mona mais bozo musali na nzambe azoteya ke bofungola miso me bino bozo balukela yesusu bozo mona système ndele bazo ko balusa donc ndenge ezalaki ke journée ya ba mama bazo longola ngo journée ya ba papa bazo longola ngo bazo tika ngo ke ezalaka journée moko eloko bazo ko tika ngo bongo parce que bango bakomi mibali na mibali bakomi kokoma bakomi ko balana basi na basi bakomi ko balana sikoyo bango zo sala bango mabe soki ke botie jour ba mama bana bakena ba cadeau ba mama na bango jour ba papa bana bakena ba cadeau ba papa na bango pona bango bato kiltis wana ba mona eza mabe yango bazo sangisa ngo ezalaka le même jour po bango pe ba profiter na jour wana bango pe basala fête na bango pe le même jour wana na biso bana nzambe na biso ndenge bible lobaki te ezali sumu oya munene oyo nzambe abomaki Sodome na Gomorre ezali likambu ya papa na papa na mama bandeko bolingi susu bateya bino nini pasteur bamako ateyaka bino nini ateyaka bino ke boyela ngai mafuta webe boyela nga mai pona tiona likola mutu na benir yo bandeko tomonaka te asalaka nani na ye ba prière na ye en plein live mutu nyonso amonaka tomona te place asenga yaka na singa boye yaka quelque part na bondela pona yo non bandeko sikoto linga ye azalaka 24 sur 24 wana pona kolamsa peuple de Dieu bandeko biso tosala kaka boye po nini mosusu akokutaka pe po ateya biso boye na monde entier biso d'abord na poto biso na Europe tozalaka
na prière d'abord totelemaka makasi te aye kolamusa biso ata oza na mosika ata oza na pongi lamuka mondimi lamuka monde ekomi mabe mokili ekomi mabe maloba oyo nzambe alobaki ete na mokolo na suka bokomona oyo nani bomona te yango tozomona bandeko bokomona mwasi na mwasi bokomona mobali na mobali yango tokomi komona bandeko azolamusa peuple de Dieu. Pourquoi tozolinga ye te? Pourquoi tozotiye ye? Ezala ba pasteur bakoti na kati bakomi te ba mabe bakomi kokotela ye kimote ya mabe bakomi kokotela ni kundu ezala ba pasteur ba congolais bakoti na kati bazoko kosela ye makambo par-ci par-là bandeko to tiraka neti pasteur Charles wana azali ndeko na yo bazo lobelaki chaque fois bazo kosela makambo chaque fois yo okosala ndenge nini okozala ndenge nini okosepela pona ngo mais aza ndeko na biso koma tosipela makambo bazosala ye tokosepela ngo jamais aza mosali na nzambe azali wende Dieu bandeko mwasi na ye bandi mosusu mwasi na ye amilakisaka mwasi na ye azalaka boye mwasi na ye soki amoniki moto alata kitoko na kati eglize okomona akangami na ye mpo ayebi ke intere akopesa bandeko nyonso wana mpona nini bolingi nini mwasi ya mosali na nzambe azala sali te bolingi azala bilaki camarade bolingi asala nini mama wana namonaka mpe abondelaka mpe mpona bato asala mpe basacrifice mpe nyonso wana mpona lokumu na nzambe soki amilakisi etali ye David kutu ye asalaki makambo nyonso ya mabe David azokende kobotola basi ya bato me nzambe abengaki ye l'homme selon mon cœur atalaki mabe ya David te bandeko me pasteur Charles azoboma moto te pasteur Charles azosala bamagie te yo moko azolobake yo moko bondela yo moko sambela yo moko kota na baprière bokanga ye mpe na mwasi ya moto te bokanga ye na kati ya voiture te ke na mondimi bokangaki ye quelque part te ke azosala buzoba na kati ya mutuka ndenge bapaster ya oyo bolandaka ya buzoba oyo bomonaka na kati ya Congo wana basala n'importe quoi moto akosuivre bango aza te moto akanga bango aza te bazotambola mpe libre comme l'air bazosala n'importe quoi na Congo wana bomonaka me bakangaka bango te batika bango bongo bandimi yango bazalaka na pasi bazokoluka ya kolia kaka biso bato na poto yango bokotindela bango mwa $10 akotia ata mwa quelque chose na monoko bango bakozwa yango bapartage bakesusu kopesa yango mabonza na pasteur oyo bamoni motakala na ye na pasteur oyo adétruire nombre ya bato na pasteur oyo azolamisa bato eke bolamuka les temps sont mauvais Jésus-Christ akoya bientôt azosala yango te mais bozotika bango libre comme l'air mais pasteur oyo aza wana mpona bino 24/24 azotero mpe na mosika ke changer sala boye prier tolamuka me kaka biso tozokota na nsima mindele mpo todétruire ye mindele dabord ezalaka mosala na bango ezalaka bongo bazalaka wana mpona kolandela biso banoir bazalaka wana neti biso baindividu bo tosalaka tokendaka mosala na biso bamoni oza na 10 000 na compte mpona kobimisa 10 000 na yo wana ekomi lo problème on dirait mbongo na ye nga kutu bamekaka nga kutu te mpo nga napozaka bango nga nakendaka mosala na nga yo moto okisala na nga mosala te nga moko nakendaka moto okendaka moto nakendaka yo oza na droit te nga nazalaka bongo oyo batikaka bango soki nga nalobela nalobi mbongo wana eza yanga nakendaka mosala na nga nakendaka na yo te oza na droit te koya kolanda nga nakozustifie na liboso na yo non eza motoki na nga na franchement bandeko non ezosala passe mpona biso peuple congolais tochange vraiment tochange totika passe sikoyo bajour nyonso bakangi ye bongo armée de midi baprier tosala same na midi
Muta pesa biso azate. Bo bimisa pasteur mususu kasi. Bo tia place wana ye. Ya ye. Bo bimisa pasteur mususu bandoki. Ba Congolais boza bandoki. Boza ba démon, boza bandoki, bozo ko boma. Bozo mona mokili oye baby poto pense baby. Mindele bozo sala ba kisi na bango. Bo ba boma na biso, bo ba na biso o ba kola bien te. Ba na biso ba luka susu ko luka ko bota te ko luka ko ba te. Soki botali bien. Mindele loko basali bongo parce que balobake po bana baza suna posa ko bota te ke mokili ekomi étouffé yango basala bongo ke mwasi na mwasi ekoma autorisé babalana mobali na mobali babalana eza bongo po bana o bazwa posa ya ko bota susu te soki bozoyeba te bandeko totelema. Pourquoi tozo sala boy bandeko to telema mindele basa nyosu wana bongo peke bana na biso abasi baluka ko linga na bandeko ne mwasi po bakoza susu na posa susu ko bota mwana te baboya ke tete ko bota te mibale basa la kada mobali na mobali po basa susu na posa te ke basa na tina ya mwasi te ndenga to fana boy mobali na mobali to bota na biso te. C'est ça et loka mindele bazana ngo basi mena kasi mito abana biso me biso toza bana nzambe biso tozali balongi biso tozali ba mitu tozali mikila te to kote le mena bango pe na suka prière na biso ekokene ko troubler bango bisika nyonso basangana kuna. Prière na biso eko telemela bango prière na biso eko panza bango ata bokangi bosala ki bongo na Yesu bokanga ki ndenge nyonso bosala ki ndenge nyonso alonga ki kaka élévation ezali kaka biso poto za bana nzambe ata papa Charles wana boso ko sala ye bongo akolonga du fait que mokili mobima moto ezoko soutenir ye mokili mobima moto ezoko ye azo ye kaka nzambe atindi ye kaka ate na ye liloba na nzambe alobi pete ke azali Jean-Baptiste alobi pete ke azali ndani yango oyo ngala za mingi makaba Bible wana te mais azali Jean-Baptiste azali Moïse te ye azali kaka musali na nzambe ye azoteya kaka ye azali na ye évangéliste azoteya siko ba pasteur po ba mitema mabe bozo kotele likunya pourquoi YouTube yeni mutu nyonso yo pe passer ozo kota ki mukunya lukunya kota pe na YouTube fungola chaîne na YouTube banda ko loba bana yo ko loba pe okomona batu bako ya ko tala yo baba no peso pe mbongo so bozo kotele likunya pona ba million pona mbongo batu bazo pesa ye mais bozo ye bateki so ki batu bazo ebile bacha 1 euro au koma na kome na cote na ye mandeko so bozo posa na ngona Pasteur Charles azali aimé na monde entier bandeko tozela kame bato non tozela kame bato to longola ki motema mabe to longola ki motema mabe efutaka na eloko te ki motema mabe ekobanda ko boma yo banda ko tio pour rien pasteur abato azana ye innocent azana ne eloko te muto soka lingi apesa ye muto soka lingi apesa ye dima apesa ye ata bakangi basali ye bongo akozala na ba preuve na ye c'est sûr asala kango au noir teint ils allaient déclarer ata bolobi ke ba komo ba moni boye soki bokechu soki nini bozo robino moko mais soki ke azali na ye ezana clair ako défendre alors bino bozo teleme botika na soni nzambe akobundisa tina suka akozala molongi po aye po atelemisa peuple de Dieu aye po atelemisa peuple de Dieu botelema to bondela pona bana na biso pona biso kutu to biso to yebi mabe na malamu me bana biso bazana bana mike bana biso bazana bana mike na babali na nte na baboti na nte na basala loko mongote futo telema pona bana biso siko bino bozo telemela papa Charles wana pourquoi en tout cas eza mabe ba congolais to changer muke to changer ata muke vraiment eza pasi pona mawa ba o bazo telemela ye baza batu oyo bazali ensemble na mindele ba o bakenda koloka bazo ko boma bazo boma mokili tant oyo ezali mauvais o Bible lobi boko mona makambo eko changer makambo ekoma boko mona ya fo bako bima ba pasteur ya malamu bako bima ya malamu bako zala moke me ya oyo ba pasteur ya motema mabe ya mabe bako zala ebele yango to monaka
bozela so basi ndenge nini mitakala oyo bomonaka bapaster bazobimisa bamisali na nzambe oyo baza basali na nzambe bazoyeba bachrétien bazoyemba mitakala babimisaka bokalisi bozela so mokolo nini yango wana bapaster bandoke misala mabe bango wana boluka suko babima so mokoni bango wana bosipela pourquoi ezali système ya mindele mpona basala bakongole bongo banoir basalaka bango bongo lolenge basalaka baprésident bamboka na biso ere bazokolia ere eza moto baza bien ere ekoma froide ekoma malili ale babwakaka bango bongo babotoli oyo nyonso oyo asalaki na bango bazwi yango batiki ye bongo babwaki ye ale soki na prison place bakenda kotia bango kuna na denar kuna na Hollande babwaki bango kuna ale tina na ye eza susu te mindele bazalaka bongo surtout bamoni ke eza noir bakuti bamillion bongo bamillion wana bakuti ezali bapesi yango batiaka ndambo bongo bakoprouve yango alors bino mosusu bozali complice bapaster mosusu baza bacomplice bapaster bakadia mpemba bapaster ya bandoki botika tene na soni vraiment eza bien te na bino mosusu bandimi oyo mabe boza na kati na ye paster mais bozo kolia ye na sese bokoyebana eza bien te vraiment. La famille vraiment nazalaki na kanda pona lobela makama pasteur na biso oyo ngai pesa makambo na masali na nzambe na lobaka na koti kokota te parce que ngai nazali mutu te akojije bango mutu akojije bango ezali nzambe oyo mutu akeli biso yene mutu akojije bango ezali biso te bango baza wana po batransfere lepai na biso nzambe utilize bango liboso na biso bongo po oyo toyebi na oyo toyebi te bango baluka kobakisa biso mutu oyo ayeba 100% na mokili oyo aza te tolwaka koyekola epai ya moninga soki moninga ayebi i yo oyebi a bosangisi c'est ça me nga nakoki kojuge paster te nakoki kokondane ye pe te po ye pa kokondane ngai te ye akopesa nga conseil ke te oyo yo osali eza mabe sala boy soki namoni pe ke eza ya bien na kolanda mais soki namoni ke eza bien te wana eza nga na kolanda te mais biso tokotelemela bango pongo te tokotelemela te kaka ye moto moko bapaster nyonso baza contre mpona ye surtout na France na bango kuna ke balingaka ye même pas pourquoi moto asala nini atungisa bino na nini mais non YouTube eza ya moto nyonso bosala YouTube eza na problème te nga YouTube moto asalelaki nga mwana nga ya 8 ans ye moto asalelaki nga YouTube mwana nga ya 8 ans asaleli nga YouTube o nga asalelaka mwana nga ya 8 ans moto asaleli nga ngo non totika kotungisa paster bongo te eza bien te en tout cas eza bien te communauté ya mabe oyo communauté ya salite ya soni eza bien te o changer merci natiki bino bye bye.